Capage TV. Capage TV. L'ité à Poasenga, Boubouli on de la pardon. Ça coûte quoi pour Bouboul Azali Yaya? L'ité Azali Leki. Pardon et kolongola e pour sauter l'eau comme côté. Dès que l'ité a retrouvé liberté na e longwe sikawana, a koye pa vient na e bakutani makamwane sal nini et sili. Mais kaka yangonde ezozongaka. Oh plainte moko za ko exister. Oh makamwane ya trop boutou. Ouais, c'est ça que tout ça plaignant déjà de 17h ou bien 18h. Yango tozalika solution Kulu plaignant est déjà R1 déjà magistrat bima. Wane comme mambo lobby. Selon Kosolola Tosola qui lobby na magistrat au lieu de 5000 je crois Tosuka qui déjà tina ba 2000 et quelques il faut couper ça à niveau ya parquet. Lobby déjà Tozala qui tout autour à $1000, c'est-à-dire je crois 800 au tozena ngona maboko presque $1000. Donc il nous manquait encore $1200 pour na ko compléter $2000 pour payer ça na parquet pour bakinde kozwa litea biso bayoto ebi ba pratique nae, c'est-à-dire comme o eleka qui na concert ya handicap et salema kibongo babongisa qui le kadalemiable litea za na façon nae a communiquer a communiquer ki ndenge ya salaka vient na biso bato bazalaka ba pembe na biso ba interpréter ki yango na ndenge ya mabe po ba ebisa vient et puis et aki kokoma ndenge komaki selon raison na bango ba avancer ki na parquet ke omoni ya si asambi déjà ça sali confrontation bosi bo retirer plainte comme osenga ko futa amande place eza muke akoki kozala wate ake kozala garder na niveau ya prison. Les ala qui a raison juste etinda qu'il était à se retrouver kuna me que o esi ekweyaki esi ekweyaki lite ya kanda azali susu na tina mokote ya kokende kosala guerre na vie na ebubule te plainte mokote ezalaki à l'égard avec na biso bubule ondela o lite ya kanda confirma ki yango ye moko a confirmer boye pona ve bubule en tout cas wana biso tolobaki yango et puis tant to sala ki lettre ya kokende kotika na parquet ya Gombe wana biso toyeba ki makambo wana te et puis litea ayebi makambo wana te bana ça bana RDC lelo toyo kopé sa date officielle il y a début à développer boyebi très bien biso toza agence et les salles cyber café autopé saka ba information après. Donc, lelo, tu as fait sa date officielle, il y a développé, il y a développé au Banda le 6 octobre et aussi là le 9 novembre. Contrairement à tout le monde, la télévision, qui n'importe quoi, il y a Banda les 2, les 1er, les 3 octobre, c'est faux et archi faux. Vous comprenez que la seule personne qui a mieux placé à couper cette information, qui a mieux placé à couper ça, c'est M. Eric que je suis. Et puis, Jean Eric Travena. Cyber café et on le topé si date officielle oyo ba fongoli masolo ya développer donc développer zo banda le 6 octobre et ici là le 9 novembre to bengi bino surtout bato ba seno ba passeport to baki déjà toujours continuer ko ça ba passeport o yebi ki bo sele passeport pa na biso jusque là non bo jouer passeport na binoté na lobaki yango très bien beaucoup le ka ko beta développer o ka na $5 to jouer passeport no to beta li développer le temps aussi ça rappose au passeport et puis muto na on sali passeport donc c'est possible il y a ka mbango ko sala passeport bien que to kati passeport ya nyongo momentanément to continuer yango na sima ya développer mais tout ça va passeport en urgence bengi bino nyonso boya mbango bato pe déjà boza passeport boya déjà pour s'enregistrer boya déjà pour beta développer et l'unique chance oyo ba américain ba pesa ka bato pour ba s'immigrer alors to baki biso to beta ka développer na $5 mutako sa binoté to za kana $10 ti banda to beta ka na $5 la prise en charge ya ngonde eza créativité to sala ti lelo continent ka gagner za na possibilité te to ko sunga yo to za la famille aux la célibataire toujours ça la prise en charge on a tout bien bino et ça possible même à ta papa aux un passeport au lieu de bêta na famille et puis ça possible aussi sur maman pose à quand on a passeport au lieu de bêta yo moko déclarer famille na donc ça possible na ba question ba bazo poser bicho pour plus de détails au ko tana ni on a bicho au comedi bicho autopé ça yo ba détails wana donc date officielle il y a développé et ça les premiers T ça les DT les 3T mais ça les 6 octobre et aussi là le 9 novembre. Par ailleurs, bon on a ba cyber souté
eza kaka juste na bagence Eric Travel pour année oyo uti koleka bato babetaka développer ti ba voisin bato bazwa te mais biso ba preuve yango na mingi ba preuve eloba donc beni bino soko lingi yo pe lobi ozwa visa lokwa bandeko oyo yo pe lobi o bénéficier na prise en charge lokwa bandeko oyo ba bénéficier yaka mbango pesa biso confiance. Capage Télévision, bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, merci. Grippe comme aussi la main. Tout ça, il faut tout ça comme ça là. Pour yangonde, pour sortir qui ba grâce, ba jo mystique, ba muchu, zamba, ba sala musalate. Tout ça, ana muswahili vite fait, ba tubeli ba zo benga, mama Capage, otiki dadi, mama Capage, boye na boye. Ngaso nazo sunga, to na sala eloko, na ko ya tena caméra, na keta la dadi na libino caméra, na ke sala na libino caméra. Po bo sala nango nini pona makambo ya kofilme oyo yango ememi place ememi wana mambo ya kofilme mambo ya émission nyonso ezali ya kofilme te nyonso ezali ya kolakisa bato te mais lite ya kanda azali bien aza na makala tozokayoka kaka baversion ebelebele nga nazo évite kosala baémission ebelebele eza déjà likambo se kwei tosala kaka nde mutu abima moi SOS ezali muswahili boni kabila boni yo kimia mère boni santé santé za nango bien malgré lelo yeyo mo souci talaka mupanzi ya mupanzi mupanzi ya mupanzi azali na esika oyo azali ezosala vraiment biso pasi mingi mais je sais que ndako wana ezali ndako ya mibali elite aza mobali balobi kuna déjà succès makasi ouais tozali kuna na tongo donc bato batondi fort bamoni dadi farafa azoti akaka kopapola donc choix eza te topesi eka courage j'espère que lelo ti tokoma lobi si tout va bien akozala na libanda et puis tokozongela baactivité na biso kanda etomesana ezali kaka oyo baretiraki plainte te oyo bubulu bapetielaki plainte na Gombe oyo baavocat nde bayebaki te oyo fala asala video oyo fali asali boye te oyo nini. En tout cas, on a quelques lignées, ma cameron non, les années, et puis siko et osengana oni. Bon, to bane no ndenge oloba makambo ya plainte batiela qui vient. Na banzi o ezali deuxième émission. Bubula kanga meka plainte wana batielinga wana po depuis to ndeko bondele po ngamo wana pe na zalaki. To ndeko bondela ye a retirer o nga on retirer mais batielinga sous deuxième plainte. Yango penam te benda ki biso pena ti to lala. En tout cas, ezali deuxième émission nazo lisusu chance ya ko expliquer makambo yo parce que tozo boya vraiment ko leka ba émission talaka ka problème eza na niveau ya justice mais tozo continuer lisusu ko assurer kaka via na biso bobule et puis na bato nyonso bazolanda biso ke oyo esi ekweyaki lite ya kanda aza lisusu na tina moko te ya kokende kosala guerre na vie na ye bobule te plainte moko te ezalaki à l'égard avec na biso bubule ondela o lité ya kanda confirma ki yango ye moko a confirmer boye pona ave bubule en tout cas wana biso tolobaki yango et puis tant to salaki lettre ya kokende kotika na parquet ya Gombe wana biso toyebaki makambo wana te et puis lité ya ayebi makambo wana te pour plainte pour la plainte il faut mukolo nzoto ye moko a confirmer plainte lité a confirma ki yango te po azalaki na parquet ya grande instance ya limité. Maintenant, tozo comprendre te oko expliquer batu bazo comprendre te o plainte moko eza kuna makambo wana ba nyonso bazoza na bino bazoza comme dans ta version na yo c'est émission chaque appel a ba version na yo c'est émission wana ba version ya batu mais oyo quand même ayebi ndenge ngana zala canalité ya quand je parle c'est que lité ya qui parle makambo ya ba plainte wana biso to yebi yango te lité ya kanda vie akangisaki ye ndenge akangisaki wana sous prétexte que mwana mai afingaki ye na émission yo asalaki mais litea biso bayo toyebi ba pratique na ye c'est-à-dire comme o elekaki na concert ya Dicap et salemaki bongo babongisaki ye le kadale miable litea za na façon na ye a communiquaki ndenge asalaka vie na biso bato bazalaka bapembe na biso ba interprétaki yango na ndenge ya mabe po ba ebisa vie et puis eyaki kokoma ndenge komaki vie batu nyonso na concert wana bazaki na bakutana na bubule te bakutana ki na bubule le même jour à concert ezalaki kaka ndenge ezalaka petit boy na boelobi na tongo tokosa nini tokobongisa makambo allez ya sale mission na tongo na ngo pe Dicap azalaki a contact na litea ke azave na yo eleka kaka
dans les bons. Maintenant, émission en olité a qui kosala kandenge a sala ka de façon que même pas alu kandenge ni na ko atteindre vena e bubul a petit a eleka ki bongo lek nanga ibona boy vers mécène. Pourquoi pas ndenge zambalalité beba ki alobino yaka côté oyo di zambala neza combien na ndenge à faire play na ndenge à bager et puis petit nanga ikolobali suba biloko bongo tenga na vie na obona beso ma bezali okoluka vie ozo comprendre. Donc de part et d'autre il y avait quand même des erreurs autokoki kozongela te parce que tout le monde avait vu comment l'ité à ça qui traitait dans concert il y a artiste Fally Ipupa néanmoins et si elle est cas qui comme les alifa famille biso nyonso tozalaki étouffé dans quel sens moi et to lo baizalaki te parce que aux autres recevoir appel de part et d'autre que non wana vient na bino talakaka bobo mamoto bokoko salelo côté botika nyonso ya kotika et puis totika ki nyonso nazaki chaque jour na parquet naza sévère j'ai dit ba interview awati soki toko solo la to solo dans le sens que zalaka na sens ya koboma moto pas na sens ya kopelisa moto mais tozo comprendre kaka te tozali lelo mona e comme sous lobby tozali lelo e comme sous lobby tozali lelo e comme sous lobby les mêmes explications batu bakoya tozo expliquer les mêmes explications oh il faut asenga kulutu ne pardon ça il n'y a pas de problème l'ité ya po asenga bubuli on de la pardon ça coûte quoi pour bubula zali yaya l'ité azali leki pardon et kolongola e pour sauter loko mokote dès que l'ité a ko retrouver liberté na ya longwe sikawana akoye pa vient na e bakutani makamwane sal nini esili mais kaka yangonde ezozongaka oh plainte moko za ko exister oh makambo ya trop butu ouais c'est ça que tozoloba tout so plaignant est déjà net c'est de 17h ou bien 18h yango tozalika ko Kouloutou. Plaignant est déjà on a déjà un magistrat bima. On est comme mambo lobby. Abandaki toujours koloba pas batu nyonso babande ko sengela leki na e pardon que non. Naza ko kende ko silisa yango. Nazo ke ko silisa yango mais ko silisa yango komona akomi tard na niveau ya parquet. Moi lisusu basa la finition ya makambu ezate. Avant-hier na poko wana tango abimi to solo na ya lobino na retirer plainte. Na retiré plainte le reste ya makambu ekosila nango lobby esili nango makambu ane esili lité asalini azobima nango tokomi na tongo toye na parquet o ekomi makambu ya mbongo ba retiraki plainte efuta makaba futa mbongo pona ko retirer plainte bon on ne sait pas toza makambu ya justice en tout cas na ba maîtrise nango te boni ekomi lisusu tina ba niveau ba 5000 bon tofandi bao bazaki na contact nave ba continuer kozana ya contact o nyonso ekoleka dans les miables comme Zaki yemoko kuta aussi sababilo ko wana ouais yemoko avie na bino daera ko kiata kotia lisusu maboko makambo ngwesala nini esila mais ezo sila kakate ba avocat na bino bazaki compétent bazaki pe en contact na ye plaignant ton ndengeni bon bazala qui a contact na plaignant de temps en temps d'ailleurs bakutanaka déjà pour ba planifier pour il fallait que ça là ba bengango soki accord soki ni na éviter avant ba koma na niveau ya magistrat pour na koya ko ça nini ko retirer plainte et makamunyo sezaki bien assuré mais on ne comprend pas toujours l'ité azo continuer kozala louer na niveau ya parquet mais de toutes les façons to sito pona kinzela ya kimia tosi topona ki voix ya kimia yango lisusu tozaka ko continuer ko pona voix ya kimia lité ya zakuna selo ko solola auto sola ki lobi na magistrat au lieu de 5000 je crois to suka ki déjà tina ba 2000 et quelque il faut ko pesa na niveau ya parquet lobi déjà tozala ki tout autour à $1000 c'est-à-dire je crois 800 auto zena ngona maboko presque $1000 donc il nous manquait encore $1200 pour compléter $2000 pour payer na parquet pour bakinde kozwa lité selon raison na bango ba avancer qui na parquet que omoni asi asambi déjà ça sali confrontation bosi bo retirer plainte comme osenga ko futa amande place ezamuke akoki kozala wate ake kozala garder na niveau ya prison les ala qui kaka raison juste etinda qui lité a se retrouver kuna mais kuna azana e calme depuis lobby akenda ki na ba 9h
aza na ye calme lelo na tongo tozalaki kuna morale eza normal donc soki torégularize kaka makambo ya parquet sikoyo bapesi ordre kuna toke kozwa mwana mai abimi epuis toyeba makambo mosusu ndenge suite ekosalema. Donc voilà. Elo nini sikoyo oyebisa bachaîne ya télévision lokola ya baoyo wana bakomi kokangisa bino na ya bato misusu na bino moko mpe place ya koleka mponga déjà yo moko oza témoin awa naloba ntina nalobaka na bino après émission nazolobaka na liteya donc ekomeli nga lokola mama kapage nazalaki mpe te na ye ekoka mama kapage na page na nini donc nayebi te ndeko na nga eloko apasi se ekomi mais un moko boye soki ndeko na bino ya mwasi oyo aza na expérience na ya musique peut-être bakasaka biso toyebi bamosaka te donc biso toyebi na biso bajibe te biso toyebi bafali te biso bawaze kwa toyebi bango te mais non toyebi bango mais respect ezalaka yo moko oyebi ke limite na nga mondelu na nga eza awa nakozela papa chéri so abeka pache ye moko apesi mot d'ordre parce que nde tozalaka boye nga mpe na olinga te moto auti kaka na semba mo bu amatinaka mpesa aya boye nde tosala émission boye nga na olingaka moto aye akoti kaka mbamo aye ekosimba te donc tosalaka la part des choses succès eza nango mais soki moto abimisa moto avant azoloba tika koto ma ya moto eza vraiment important mais SOS numéro na yo quand on a zopé ça va te faire numéro na yo donc vous soyez à partir de l'émission to monte en bas on te blançant déjà si un mois tu es déjà que donc ça vraiment manque à gagner tu as toujours tourner eza manque à gagner non seulement à kozanga ko tourner aussi à famille alitaire tu sais azana être responsable la famille na azana mwasi na ye azana bana na ye azana famille na boye bisaka yango pe donc to yebisa ngo nga nazoloba bino pendengo lobby boy il faut tanga obima susko bende suma nga kutu déjà na kuna déjà na ndeko bende de amato ayebi nga bien ye moko so amoni nga komba moko seka donc eza vraiment donc ekoleka nango tokosala système moko oyo alingi kosunga artiste na elite ya kanda na contribution ya moke soki ba préférer kotinda par exemple mbongo moyena nzela na ngai basaleli yo audio on a tolingi toza na système moko ya transparence basaleli yo audio ke mama kapashi pa muswahili ekova o muswahili azwaki 20 na ngai 30 na ngai 50 na ngai pona makambo tete tolingi biloko wana te po biso tolinga toujours logique na vie basaleli yo audio tozosala kuna na tindi 10 na ngai nga peta mona zwi yango meme matindeli na kozongisela o le même audio ke mère na moni moto etele ami alitea alinga qualité a contribuer pour star na yazwa liberté na e donc audio yango yo po esale manandenge ya transparence de bande ko nyonso oyo bazoleka na ba émission koloba ba oyo ezali ko exister te to tika ba esprit wana to tika kabubul na qualité bande ko la biso ba journaliste bo expliquer affaire ndenge elongo bani biso to boya ki polémique na makambo ave na biso bobol to boy polémique to boy vraiment polémique parce que batu mingi babengaki ndenge babenga ikulutu bobul ndenge pe babanda ko benga côté na biso ndenge pe babanda ko benga mais biso comme déjà to si to yoka ki parole d'honneur ya kolobake nyonso esale madale miable to boy na biso anguma to boy na boy c'est salami elo ni su ya kolelela muto papa ke de kolongola papa ko de ko benda papa nyonso c'est comme karake donc to futa caution moto asala nini abima eloko wana tolingai tobetela ngo sete merci na baebanso bazali toujours ko continuer ko assister tala kutu jo mystique une semaine yango azosaka 22h na comprendre libumwekiti bana chombo ezo pe mate soki akomi na wana te lobi mal à l'aise kuna nde nini star mutu na biso nde na bite morale za la calme lité a déjà mutu esprit donc il va comprendre te morale ezo bakama kaka za inquiétude mingi wana masolo ko ela biso somo abi mama kapage nzungu amasolo biso je rencontre bala ebite to ko sola ni et kotika vraiment histoire donc morale est à la normale bon continuer toujours ko assister star nabino batunyo so ba sepela qualité ya bozala toujours calme lité à retrouver liberté na et puis à kozongela biso o eleka ki esi eleki donc mutunyo so toujours sous émotion ala na ndenge alobelaka na ndenge so ki azali normal donc voilà deka balobaka baebaka démarche ya motu te na se akwiti donc elitea o nyonso alobaki
boye bibino moko na état oyo azalaki nango mais na ndenge ya normal boye aimé akoki jamais kozala na ba problème na bato po azalaka ne moto ba problème te na isa bato kuta loba te buta soni bandima te ata biso nyonso toyebisaka bango mwana na soki ofandi na ye boye te okokomprendre te même soki bato bazotelema boye bakulutu na ye mosusu ya batéâtre ya bamusike ainsi de suite azwi problème mpo na nini mpo mwana na azala toujours poli alaka toujours poli donc ezolekela na bato ezolekela na mabanga eza te lelo bato nyonso tobwaka mabanga lelo mabanga eza te me boyebaka toza na problème donc esala biso plaisir boassiste biso kaka nde bomesana koassiste biso na mikolo euti koleka vraiment merci moswahili merci d'avoir oyo nyonso balandi biso toseki tolobi mais en tout cas totika na makambo oyo totika et puis moto mpe soko azomata ndeti nga boye nde naomata na nga nde namataka na nga 13 ans yango nazalaka nanga na problème ya motu te nayebi mpe bachef de l'état nayebi mpe bamama de l'état nayebi mpe bahonorable nayebi mpe bagouverneur mais na marchaka kaka na droitier mpo mutu mosusu ntango ozomata keba bato baolingelo moswahili ntango ozomata keba bato mosusu bazozela okaa leloko moko boye babetela yango pati yango fo ozalaka très très prudent et surtout na bamicro yango nga naninga nanga okende mission nyonso te naninga nanga kotambola pamba te mpo nazalanga mpe na moto akotelanga te naa mpe motu mpe donc naa bosi yanga moko na cercle na nga. Donc en tout cas merci d'avoir on soit mis tout ça tozali à contact tokendaka kuna musala kuti bomona na capacité to ça sou bien tempo nyoso tokekuna nyoso boye nyoso perturbation ye pazaka kuna na mabenda o ma capacité OK kotika de passeport ko de Eric Mwamba yo za anga ko kotika passeport kendeka poke wapi nzambe na bioza yo mto frenise su makamba o kele kasi yo kele d'habiter na zero bima donc pese Eric Mwamba passeport pour tozoya na Turquie bata Turquie bozela biso tozoya ezaka boye ba mtu naona era pasi merci moswahili merci en tout cas la grâce matelo monter yango diffuser bana kin bat nyonso balinga réalité ya tozala na kimia totika pe kopelisa moto en tout cas ma nyonso eza nango poser toyeba pe respect considération bato bele babengaki ofali asali boye fali tricage abengaki abandaki kocontinue kobenga ezaka na mosusu mwa malentendu kaka ya bamakambo wakati eza nango baclose et puis eza procédure judiciaire donc handicap akoki déjà koloba mais l'état ekosala makambo voilà merci batenir bato barigueur te tolingi polémique te oyo intel nde moto akangisaki intel nde moto apesaki information biloko wana tolingi yango te esila nanu tokende toujours de l'avant ekozala malamu mingi. Merci en tout cas, bye, à la prochaine, au revoir. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute.
Mam, arrivage est Maman Zala Bopeto, moi la paix Azala na Bopeto na ye. Touro eza 2021, ba âge nyonso na mam eye. Ba basket, ba sondage, des zéro à ti. Kosala na lombangu boya. Awa na mam nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Mam eyeli nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Capage TV. Capage TV.